soit ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne autrement dit. Dikinadone Kandono Tetela, Kema Fumbe en direct de la Suède. Là, je vois mon vieux, parce qu'on sort officiel, il y a Dikina TV, mon vieux Benzola, Mutuka, Talo 4x4, double pression, la force tranquille, mon vieux Ayo Yangoana, Maman Social Kilimanjaro, Madame Caroline, Nalia Ayota, Tombola Moussapi, Ayo Yangoana, ma sœur, 6 fois maman. Maman ya bana, moi si la femme de quelqu'un, la femme de patron, donc yayo yango wana aimé coucou aussi, ba ya ba na baboni news tout ya Dikina TV partout dans le monde ici ka bozali vraiment na pesi no ba bisous ba bisous ba bisous. Merci yozo zoata ko partager yozo panda sangwa Dikina TV vraiment ça me ça me va droit au cœur. Merci na yo pose 8 ans ko landangai kati na masolo ya Jonas autrement je dis mobile yo akima dépense à salon a voter na ye système ya Kovo li Bengele, système ya Zarko, système ya Kovo li Bengele na kombo ya masolo ya Jonas batoto ya Congo boyo ka lisolo batoto ya Congo na ye na lisolo ya le loto solo là. Peut-être on a évité ce qui bana bazali wana okoyi kolongola bana po ezali kambo moko ezo simba intimité ya basi ezo simba intimité ya basi. Franchement mokili otambwana mokili mona makambo tambwana mokili ozo expérience pesa litoi oyo ka expérience ya vie ya bato lo bakitete mokili oyo vraiment eza na makambo ebele ndeko na ngai ya mwasi alobi ma chérie panza sango parce que na yebi base bele basufraka na situation oyo nga naza nango na biya ya betela batoto ya Congo lisolo beta lisolo batoto ya Congo basala ni bayoka eza nini abi oui nga naza femme fontaine na bi ok femme fontaine atuni nga oyebi femme fontaine eza nini na bi oui na yebi femme fontaine ezali basi oyo ba dégagaka comment liquide quoi na temps ya rapport donc ba dégagaka ngo ya moi minga bi tout justement oyebi donc c'est un peu ça ngai nazali femme fontaine ce qu'on a quantité ya moi mingi na bi ok ma chérie beta lisola bi oui na perdre des mariages na ngai à cause ya koza la femme fontaine yango na ye pa ina yo mama na ngai en tant que moi si ni ata likambo beta na ngo c'était parce que na ye besoin na base belé baza ko nyoka ma likambo yo babaka kokoti mabe babaka tanga wisi mabe babaka nini eza mabe mais ezali lokola nzamba kelaka base mususu na ba forte poitrine akei mususu na oya citron mususu na oya ya nini ya orange mususu na oya ya paipai mususu na oya pamplemousse ndenge moko nzambe pasala basi mususu baza ba femme fontaine mususu bazo bimisa quelques gouttes mususu bakomaka juste na 50 ml ya kobimisa mai mama oya boti ngai akendaka na ye na boka mina maboko ya mbanda ya mama na ngai nzambe alimbisanga pourquoi parce que mama na zwanga lokola mwana na ye injustice ezalaki te abokolaki nga vraiment na bolingo ya bo mama. Tant on a commis na 23 ans, na kote na mobali, na bali na 24 ans et demi. Tant on a sali mariage na ngai, kuna nde na ndako. C'est vrai na zaki na ngala ba copain na ndeko bima vana bala mais batikala ko yebisanga te ke na ndeko dégager mai ebele. Batoto ya Kongo na lingi na faire comprendre mino mukie ozala moi si fontaine cela veut dire moni moi si sokaza ko jouir. Bo excusez ngai, bo limisa ngai mais il faut na mega ko expliquer yango malamu po bato ba expliquer ba comprendre. Là je vois mon grand frère na Canada, il me dit souvent tu sais quand tu déconnes des fois je suis seule mais des fois je n'arrive même pas je commence à regarder un peu partout pourquoi parce que j'ai honte ya les kamboza na honte était pourquoi parce que ça ma solo tozoka des fois esenga ndenge vraiment ya Moïse là où tu es au Canada Moïse on a l'une la certes te fait love you big bro. Donc c'est un peu ça. À lobby, ye eza ndenge wana. Femme fontaine ezali basio ba misaka ba liquide. Omoni tango ozo s'accoupler na mobile voilà. Soki réjouissance wana. Moi c'est mususu mai wana emona na nangote. Mais ndeko na biso à lobby, Nadine à lobby, ye soki penza a komi na 7e ciel. Mai ebimaka. Donc ezala vraiment ya ebele
Après les solo nae na koti na Google quand même pour na ko se renseigner na meka ko comprendre pe oui on a bazolo baké eza ba mai oyo basi ba bimisaka na temps ya rapport eza à partir il y a quelques gouttes jusqu'à 50 millilitres 50 millilitres batoto ya Congo bomoni parfum oyo eza 50 millilitres Gautier oyo pe eza na mesure ya 50 millilitres sikoyo na lo ba degré quantité ya mai oyo nde ko na biso Nadine ande ko bimisa à chaque fois aza ko jouir tango bazana mobali na ye liboso afandi sa libota pona oloba ke bala kisa mwana na bango ndenga sokola tanga balaki na 24 ans et demi wana kuna na Kinshasa ekoti problème pourquoi mobali aomona neti poto abia omona kabasi mimba benga kabango aza mai eza kozala mai na ndenge ya mabete meza ndenge nzambe akela yo ndakela biso abinga na za femme fontaine la championna na nyokwa mivu na nga mobimba mbanda mama na ngai maman aboti nga kangi endoki bato bakangi endoki pourquoi parce que lokola za mwana mbanda tango na balinda baby Singapore baboya nga na libala ngai pe na mi mama ki na loyenge na yeba kiteke eza nde nzamba sala ngali nde nzamba sala ka bato mususu mukuse mususu munene mususu muke mususu soki ndenge nini ngai nzamba sala ki naza la femme fontaine donc na dégagea ka mai ya ebele abila championna vraiment bolimbisa ngai na dina lobi soki bazo se coupler na mobali na il faut acha serviette donc acha essuie ya munene pour et absorber soki na faut pas donc kozala pinda lokola subi mais asubite et ben dès que vous allez penser les choses en pleine match beau penser les choses à dégoûter à Kitty à bien souffrir la championne na nyo kwami ya mo ebisa ba mama oyo ko se retrouver aza maladité eza na motel kamba ko baka lobi abaki pilipili abaki mondongo abaki tangawisi abaki nini abaki te koko ayoka te koko nyonso nyokwa miboyi abi ko sala ndenge no fandile msusu obaki loko bandale msusu tongo tina pokwa pole msusu sepisa ka mobali no ale mobali na motanga ko meka kuna boyale kuna na fopa abi na kommen ko nyokwa mala championna bozo kende na mobali na me ozoloba na jureté nazo meka ko sala déconcentré abi aussi longtemps na jure te mai wane ko dégager te mais soki kaka yoki bilenge akomi na 7e ciel mbule beti tango mbule beti mobali aso baye na ndenga ko sakana te mobali akomi ko finga nga mai mobali akomaki na bamakangu yango na olo balikamba vina ngai po esunga basi mususu bazana même problème ke ngai famille na nge kangati limbanda mama na biso mwasa papa na ngai bakanga endoki. Et pourtant, eza phénomène basi mingi baza ba femme fontaine yango oyo kala so bala moi si wana zaka mai te asa femme fontaine tango asvera à jouir à dégager pe mai nde mibali ba dégager ka mai nde ba mibali ba éjaculaka pardon ba toto ya Congo poto comprendre les solo nde mibali ba éjaculaka basi pe ba sala rango mais ana ba misusu ba sala rango silencieusement okoyeba te ko mona na te esangani nango na oya nini esangani mais ce ko ya ye tango déjà commis déjà na 7e ciel avant kutu mobali akita soki kaka mbula ya Noé kiti donc catastrophe donc ma camion se baby donc monique ambiance baby pourquoi parce que donc nyo se comme ka poto donc mobali zo se retrouver li sous te tu ko mona kutu a continuer atate akati li solo na ndenge wana abila championnat na nyo kwa miboyi mobali na ngali boso ayeko boya ngai azong singa na ndako kekende bapesa au conseil na kei kuna na sali makambo nyonso nde basalaka nde na lobi bamama nyonso bakotaki likambo na ngai nini nabaki te na vi na ngai la championne nini natongoli te pe manganati nde manganati nafandela oyoka te okoyo makasa wana boye nyonso la championne mais tango kaka kokende kuna soki kaka meke kaka kosimba litoyo asimbi zolo soki kaka le msusu akomi na 7e ciel na 7e ciel mbula ya Noé ebebisi makambo atikali kozonga na libala na ye te akabwani lokola bazalaki mwasi kitoko oza na esika kokakola ye te nzambe akosala ngolo abali lisusu mobali ya mibale mobali ye
asali makambo to alobi lokola monika ndeza koyiba na kisheri ozobanga le msu pe zemi epa na bino eto ozojur penza malamu te bambula na ezobeta te mais ntango nakoma ye kojur na kati ya ndako ya libala wana mobali ya mibale abi mobali ya mibale kutu nde buriki ya suka ntango wana ntango bakabwanaki na mobali ya liboso naloba ezwaki ba 2 ans et demi ndalobi afandaki na libala ka ya pasi libala ya kochola libala yango oyo baloka obendengini osubaka otondeni ezaka nini yango ozaka mobali obete ndeni donc mobali ande kotenir ye balanga bapopo moko trop méchant oyo esalaki ke pendant batango bafandaki wana azwaki mpe zemi tabotaki te et comme ils ont problème que non ça na problème le cas bimisaka mai boko yango moyen donc ye moko yebi biso ba africain to yeba ba mingi échelon moi so ofanda ne yona bimisa mai wana bokilo na ye mama mobali ne moi so ofanda ne yona atangaka mai bongo le kwa moi so tanga mai akobomba zemi ndengeni si zemi ezo kitana mwana pardon mai wana ezo bimisa mba moko tango mai ezo tanga ezo bimamba mwana akobomba zemi ndengeni ti libala ekokufa afandi na ye nzambe na mawa na ye aye kokutana na mobali ya poto lokola azalaki mwasi kitoko nzambe asungi na mwa mbongo azalaki nango vraiment amataki liboso Afrique du Sud à partir Afrique du Sud ndaye komata aki poto abi la championne mobali na ngai na ndimi te ki atanga soki atanga asoka tale msusu atana ba 6e primaire ou bien de première humanité na bina ndenge ni habité tétété lui encore c'était pire abi mo pire au moni mibali o ya ba illettré bo excusez nga ba papa mais ça ba dire ya na dina za ko décrire deuxième mobali na ye donc afinga ngai afinga papa na ngai afinga mama na ngai donc na ndenge bokoyi koyeba te nazongi sima muke mama na ye siko ayaki ande kosala afandaki libanda na extérieur non bon na extérieur ya mboka ya pardon na province ya RD Congo tanga moni mwana ba complication eye mama na dina kenda ko soinisa mwasi abokoleli mwana kiazandoki mama mwasi ya papa banagin alela albi ayaya na bomwana nyonso na zio ya solo na bokolio lelo na komi ndoki po bali ya solo wana vraiment ya solo wana mama ya na bandeko na ye bafinga mama wa bokolinga bafinga benga peta mwana ignorance na ndika kondima makamba mama na nga ba oyebisanga kete esa mwasa papa na nda so salo boye jalousie lokola bani na babali te nde esaliki na ye kokende na ngai Afrique du Sud na komi poto ntango na komi poto vraiment ezalaki na mawa na pasi na regret batoto ya Congo abi mobala soki asimbi kofinga yo azoyembela nga na nzembo nakomaki nzembo yango mpona bosana te batoto ya Congo abi azoyembela nga nzembo supu supu mama supu supu abi imaginez-vous un peu obimina mwasi na yo akomi komema ye vie difficile encore na poto alobi encore Kinshasa encore malamu na poto ezalaki grave ba ex nyonso akope na ye bayeba eke aza mwasi ya mai bayeba eke aza supu mobali na ye moko abengaka ye supu supu bebe supu mama supu abi mama na ngai bomonaka bato mosusu aki amibwaki na train boyeba eloko te bomonaka kaka moto mosusu amibomi boyeba eloko te nazalaki nano gene nakokisaka ata 30 ans te na binzambe yango eza punition otoni koloka otoni nga na mutu na nga akete bazosala boye po baloka ngai nakoti mabondeli délivrance nde délivrance bajeni nde bajeni depuis Kinshasa eloko esimbaka te soki nasepeli na nga te soki na nga deuxième ciel eza te mais kaka na faux pas kaka soki nakomi na 7e ciel mbula ya Noé ebebisi makambo abi donc pour na ko expliquer yo donc ngai moko kati na ngai abi voyage na ye ezozala rempli na liquide wana ki donc ezopesa te mobala azo se retrouver dessous te donc yo koma lokwa salité propreté abi mobala ya mibala koma na kofinga ye akoma ki tina niveau ya kobeta kai bambata tango ye aza ko jouir
tant aza ko dégager ba mai wana tant ka mobala sentir au soubi lisusu pardon masomo susu bino bobetela nga bo même ça masumu bo même ça nga batoto ya Congo abi mobali so kaka sentir kaka mbule beti bambata au soubi lisusu yazo benga ko suba mobala komia ko bimana basi boy ali j'étais tellement humilié okosala nini basi ko benga ofandi na mobala obenga ba makao olobo bati téléphone andako oui soupe abi makango libanda bako benga nga soupe la champion. Est-ce que tu peux imaginer l'humiliation oko mona degré ya pasi na ngai moninga mwasi abuki on a déjà ma peka tanga bengo soupe pour comprendre que ah moi so ayebi faiblesse na est-ce na ko so na mobali na biso ya okiti si téléphone au raccrocher sonner les sous ce qu'on raccrocher les sous à bengi na téléphone portable à mobile ali mobile abimi kuna pona yo que non au monde téléphone andako sika ngwe za la ndingi wana ngana na batna ba benga ngoko ko sa nini ko raccrocher ka téléphone pardon ko décrocher ka téléphone te o tie mpandi po ta muta benga téléphone ile kate abina na place te na sika mobile na zena place te mais la champion na c'est le monti ndenga na ya poto expliquer nga que non maman na problème ya nini ya nini ya comment je peux dire donc azana problème ya na éjaculation précoce mais à part wana azaki na moins difficulté pour na hotelema wana na dina mobile na nda yebsaki abilo kwa ngana zena ba problème na nabite papa isa na problème te mais la champion ngana supporta qui tant on a conseillé na que non papa il faut que nous voir maintenant que le monde ba okutana minga ngomela ba kisi za likambwele kaka tango makambo na nyo se comme ko kende bien nda comme ko finga ngai mais ya tikali ko supporter ngai te ngana supporter qui est pendant ba faiblesse na ye mais ye azo beta ngai en plein acte basi na bazo benga ye mokazo finga ngazo embela nganzembo mama supu mama supu supu la championne motema na ngai komaki na suka na kuma kurba na mi bomo benti na sala ndenge nini mona obenga mwasa papa na ngai oyamba nga vuma na sengo te po bakanga endo kilikolo na ngai mama na biso kuna mama pasi mbongo nyoso kozwa na pota ata mwa mbongo mwa 100 mwa 50 euros il faut kende kishasa batindela oper mangana batindela biloko akobaka batindela biloko nini na souffrir boye ceux qui nzambe tele msina ngena zo ata cancer ya col ngena zo ata cancer ya utérus. Pourquoi? Parce que kobaka eleki na kenda ipa gynécologue na fanda avant na kota pour na kendaki na nga avant pour bali na nga za makambo elengi te kofinga nga na botaki na nga pete na fandi na ndong na loba na clôture ya hôpital na koti na kati kasika baba ezalaka bani na fandi la championne na olela penza soki moto olela leka omona nde na olela zaki pasi na olela mambali moko approcher ngai atuni qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu pleures, hein? Et ça pour voir si vous êtes malade, hein? Maintenant là le médecine est tellement développé qu'on trouve des solutions dans presque toutes les maladies. Donc c'est pas à pleurer, il faut pas baisser les mains et tout. Abandi ko pesa conseil ça yeba likamna ngai. Ndepenga na sekina bino, na za na maladie chronique mais na za na problème les autres ni sangai. Na dégagera ba mai. Tant tout sangana kana mbana nga bien. Ah d'accord, donc tu es une femme fontaine. Ah mais c'est bien alors, il y a beaucoup des hommes qui qui souhaitent avoir des femmes fontaines. Ah, na lo binzambe. Ya pesi kombo na malade na nga femme fontaine. Ndeko na biso na dine akomi intéressé. Ya ko solola na mwana mobali wana. Nde mwa mbali na bisi na biki ayebisi na dine na biki nga na za médecin to kutana na batu mingi basa na kombo na nini. Na problème wana. Liboso batu ando kanisa ki zalaki urine qui mutazo suba et tout ça na problème il y a incontinence. Je sais pas si on a l'oublié en malam mais incontinence c'est ça na ses doigts. Ata na problème incontinence donc azo koka ko se retenir te mais na d'étude et tout pour la que non isa nini donc isa ba liquide oyo
mwasi ajetaka tanga aza ko jouir basi musu baza nango baza ko jeter exagéré mususu bajetaka ba déposaka ya normal mususu batikaka ya mingi nde yango wana bien ok d'accord ba changer pe ba numéro wana akei pe pa ya médecin batalié babi que il faut basala banini approfondir pourquoi parce que couleur ya nini na ekuna na kati kuna bibaka bakezala vraiment na couleur ya malamu te nini ezalaki inflammé na kati kuna ezalaki inflammé fallait basala ba test en profondeur pourquoi parce que ebandai komona na nini malamu te nde ba ko sala ba test en profondeur batuni babi mais pourquoi nini na yo eza hérité comme ça a expliqué ba que nous sommes africains boye na baka babi non madame soko lingo zo cancer il faut laisser avec toutes ces choses là. Il faut pas. Même les savons, il faut même pas au il faut pas. Donc, il va gagner là qui est vraiment énergiquement. Donc, à l'objet, quand il parlait, il n'a pas mâché les mots. À gagner là qui a bien regardé maintenant, ni non, ils ont hérité. Ils ont la couleur normale. Donc, il faut pas nous mettre la ici pour ça la nini, il ongola babilo koana. Ndé ba essa avec un nom ou ils ont maladie, ba benga ngo ba femme fontaine. Est-ce que ce que jure te mai wane bimaka bi te sur la jure te mai bimaka te abi d'accord, cela veut dire ndé tolobi. Ce que jure c'est normal ndé mi bali ba dégagaka ba ti ba dégagaka. Mais à moi si ce qui est comme moi ebelé ndé sala nini et puis ça moins problème mais beaucoup de ça nini beaucoup de arranger en haut avec ton mari quand ça arrive c'est juste les caméras pour essuyer abina kepe na ibisi mobali wala binga siko vina ngo mbana na ko essuyer ka ko essuyer ka habiter téléphone ou ka solution pour ce qui était moyenté mobali azala ki tellement nanko azala ki tellement monoko mabe abina sali nini Akendaki nanga la championne. Akumaki nanga na poto. C'était un homme vraiment trop méchant. Avula sanga bambanda vis-à-vis boué. Tant on peut na kei, c'est comme c'est là qui bon débarras. Alanda ngaite, aluka ngaite, mais ko finga ngai ko tikela nga ba audio nana ko bala yo muta ko bala ko landa ka nini o apparence. Tanga ko kota na kati, akosala nina ko dégoûter abi yo sa mwasi batika ka quand même na une semaine. Mais na fandi no ba mbula pourquoi parce que na zalaki na batu libanda. Mo bala o yebise boye. Abi la championne na lela na miyoka passe na miyoka mawa mais tant on a que comprendre na tangi ba livre na tangi na bikete donc ils ont ngo maladie ça juste ndenge na ngai nde basi musu bazana ba tola minene basi musu bazana wa mike ngai sikoyo na dégagaka mai ebele par rapport ya baninga alobi tozali ebele zana basi ebele la championne ya mona leki na media pour sala nini o lobela likambo yo eza likambo soni basi ebele bazokufa na soni zo mona kete na mai oui ozalaka mai pourquoi poyo lingité ozalaka mai poyo yebi ko sokolate ozalaka mai pourquoi tu es une femme fontaine pourquoi parce que nzamba kelio ndenge wana nzamba kelio ndenge wana ke o dégagaka mai ebele alobi ngai pe na sali pe moi vie na bimi na moi ba 7 mois ba 8 mibali eza na mobali mususu tango éjaculer okoyeba penza te eza na mo normal mais mususu penza soka tiki opoli eza ndenge moko na biso basi mususu bazotika ya muki mususu bazotika ya ebele batuta kongo boli misanga na zo pesa moi be explication pour mokili comprendre que non eza normal bakaboy na mobali ya mibale mwana mobali oyo ba changer ba nini ba numéro na hôpital nzoka zalaki médecin batoto ya Congo na dina lobi des fois le malheur est bon mais to senga kana nzambe kutanisanga na likolo ya sapato na ngai kutanisanga na likolo ya sapato na ngai e kosala ki Nadine tango bakaboy na mobali na ye je crois que ça là qui va 4 mois là lobby va 4 mois tant ba okende ba 5 mois akoma ki na ye tant à comprendre que ça maladie te eza na ngote ke ba lokaye o akende ba gene lelo lobby ke obote ezali ndenge nzamba kelaye donc ilongola et ça là qui quand même que esengo ezonga ki na motema na et puis façon na ya ko vivre pe échanger ba bandi ko bimana mombali wana azalaki médecin a lobby vraiment yango na vie photo senga ke nzambe kutanisa ngai na likola sapato na ngai kutanisa ngai na mufinuku na ngai soko kutana na mufinuku na yo te yango nde tozokutana na ba problème moye muta comprendre yo ezate nzambe ndenga kela biso ayebi ke oyo likola sapato ya la championne la taka 39 eko simba na mobali oyo ayebi lokola la championne azalaka motema boye na oyo eko simba mais des fois tant to lukaka penza volonté ya nzambe te yango tozokutana na ba problème na biya
abeta lisolo abi ah mama na ngai mobali wana aza médecin abala ngai andimanga na basupu na ngai ye kuta lela supu makasi batoto ya Congo tambo na mokili omona makambo abi ye kuta lela supu makasi tellement ezalaka supu donc soki ke tango wana tango baobeta match soki supu ebimita yosi mosi na ye que je sais que tu n'as pas réjoui pourquoi soupe osupune te wali boma penza abi nayebi ke okomi na 7e cercle pona moni supu te soki okoma esika okoma kolinga kosupune na ngena sentir que non soupe donc osupune na ngena lelo sa pamba te abi donc pona koluba abi mobali ana yebisa libi que moi je préfère pas aussi que moi si azala sec je ne joue pas nalingaka mwasi azala lokola yo comme ça là nazoyoka malamu et puis mpona nga mobali ntango naomona kokomi na 7e ciel je vois que non nasali mosala na ngai abila championne yango wana nalobi ke te nayebisa bamama lisolo oyo soko se retrouver na problème oyo konyokama te kobaka bibaka baka to ya kozwa na cancer ya utérus oya kozwa na cancer ya vagin soki nini toloba luka kaka likola sapatu na yo akosupporte oyo na basupu abi nayebi te peut-être na ndako kata kose lâcher te comme il faut naboti bana na ngai naboti bana misato nalandisi bango lokola mabata nafandi na mobali na ngai ya médecin s'il vous plaît hein? Ateza ndaku na ngati me ndaku na ye aza na maison la championne omona ndaku na ngai esika na fandi na bana na ngai omona vie na ngai ndenge ekomi pourquoi parce que nzambe na mawa na ye ayebi ke Nadine aza mwasi ya supu ayebi ke Nadine aza mwasi adegajaka mai ebele tika nasalela ye mpe mobali oyo alingaka basi ya seki te mobali oyo alingaka basi basupunaka koyebisa basi oyo baza ba femme fontaine baso babengaka soi-disant mai ya terre na ba congolais yaya konyokama te na kobaka baka éviter kobaka baka komemelo cancer ngai moninga mwasi Nadine nakutana na mobali oyo andimi ngai lolenge nazali oyo soki tokei soki na supune te azosenga mama osupune te na sentir elo te mais na finga maki na libala liboso na fingami na libala mibale na mibale ya libala mibale na mama na papa na nga ba fingami tellement moi c'est papa na ngai abokolinga lokola mwana na ye na mona ke loka opesa ete mama yaka na poto tango na boti mwana nga mibale mama ya bokolinga moi c'est papa na biso na ye ko senga ye pardon tango to yambe na aéroport na kiti na mabolongo na ngala championne malgré na sala ki na nini oyo na téléphone mais tango to ko zwa mama na aéroport na kiti na mabolongo na bi mama na ngai yo ndo yebi passe na ngai tango na ndeko belo zalaki wana mama yo ndo la kisaki ngande batsaka bandi génique yo ndo la kisainga ko lamba yo ndo la kisainga ko za mwasi ko zala mwasi eza ignorance mama na yeba kiti mama limbisa ngai mama yake afanda ki 6 mois na ngata na botaki bana mwana ngai mibale vraiment na senga ki bolimbisi yango suki yo zolanda ngai oza na même problème ndeko na dina biko kanga bandoki te konyuka mate senga surtout na nzamba pesa yo likolo ya sapatu na yo o akolinga supu osoko supu nota zo mama na sentir yango te se kokobete vraiment batoto ya Congo na lingi bino mingi soko betili bako oui peut-être j'ai déconné mais pour na ko expliquer malamu histoire masolo msuto za pesa comme susu ya ba misiki mususu o mobala sali ba mususu zo za na intimité vraiment pardon ma famille botenir ngai regarder botenir ngai regarder batoto ya Congo bana masolo ya jeunesse botenir ngai regarder za li solo na zui peut-être ko sunga ote mais ko sunga muntu mususu azo nyoka na même problème on de konadi azala kingo c'était la vôtre la championne autre m'a dit dikina donné kalono tete la kema fumbe kati na masolo ya jeunesse autrement j'ai dit mobali ya kima dépense à salon mobali ya vota système ya kovo mokokoli mobali oya vota système ya kolokolo tokutani mbala ya sima pona masolo ya kafu soko lingi komona la championne abonne-toi sur Dikina TV sur YouTube okoya na ndako la championne wala okovivre nga en chair et en os bye bye.